Merci les bato bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezwi ezali bongo branche moko oyo ezali bongo na chaîne bino ya Libération Océan du Congo wapi pai oyo vraiment totiaka le point sur les îles de bolobaka le côté les français pe tolobaka de tout et de rien totangaka nyama na kombo na ye bande ko balanti vraiment ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso zo bino petit qui a été kimia nzombe tata e ingela o mabota mabino merci encore une fois la babonné na biso ya Océan du Congo pe la bino so vraiment vous allez ko tala bémission ko partager en tout cas encore une fois merci beaucoup consommer biso na chaîne la Libération pe bolanda biso du début jusqu'à la fin bande ko balanti lelo peut-être ko simba mingi makamo matali Covid-19 pambate yango nde bazali ko pesa bato ba cash ne tokolobela nini tokolobela mbutu oyo ezali ko sala mape tuerie assassinat na moyi makasi bandeko na ngai likolo ya mai matali cash ne tokolobela lisusu nini bandeko na ngai tokolobela mbongo ya République démocratique du Congo lolenge kani ezali ko kende pe revenir ezali ko zongela ba imboka te tokoloba lisusu bandeko na ngai makambo oyo biso to belaki mbela bandaka la kasi ba politicien na biso balingi te elelo tokomi wapi na makambo matali seni bandeko na ngai yango tokobeta mbela yango tokoloba na ezwi ya mokolo lelo matondo lisusu penza na bandeko obo bengaki bolobi mama Océan ko bakaka tozali sima na pamba te tomoni ete oyo lo bakezali ya solo kasi ndeko na ngai na lingi koloba boye nazalaka penza na esengo mingi te tango bolobaka ke o nazali kolobeza ya solo esengo na ngai ezalaka tango yoyoki na place oyo kobwakela nga bafololo ndeko ya ngai tosala oyo tosengaka po ete likambo esila eske lelo bomoni to bomoni te tokoba na mama ya likambo ya mokolo lelo bandeko balanzi lelo bosupporte na lo bangonga moko kasi lobi na kozala moto mosusu lobo kolopela kozala moto mosusu pamba te faut tolobela yango il faut kaka tolobela pamba te moto oya mato imangongi esengeli kaka kolobala ye parce que mokili esalama na liloba nde eza na pouvoir yango biso tozwi liloba na nango ya nango kopesaka po epesa biso retour ya malamu bandeko ya solo bitumbe yali mpo na Covid-19 ya solo eyali maladi kasi maladi yango moyeli na lolenge nini maladi wana ya Covid-19 eyeli bato basali yango na motema mabe na tina ete ya kobungisa bato na tina ete ya kobebisa bato na tina ete ya koboma bato bandeko na ngai bato moko bamisali eloko na bango balobi ete biso toboma bato tozoboma bato mpo na nini toali koboma bato mpo ete bato wana babika te biso tozwa biso todomine likolo ya bikelamu balobi tokobanda kosalelaka bango maladi tokobanda kosalaka virus ekotaka na banzoto bwa bango po ete basanga lolenge ya kozwa kisi po ete biloko wana bibomaka bango ngai na yo toyebi liboso toyebaki te toyebaki sida eyali etumbu oyo nzambe apesi na bato po ete bato babongola mitema malaria ezali bongo maladi kasi nekeke oyo ya Covid-19 nde toyoki koyeba ete eutaki epai ya bachina nde basalaki yango toyoki komona Macron amibimi alobi le bête déjà là Macron a commis la bête est déjà là plutôt alobi je suis déjà là ngai bête ngai nyama pourquoi na sena mimi na kozonga te andeko na ngai bomoni oyo esalami losilo ya bato kasi bali ko continuer pour la nini balingi développement te ya baindo balingi te Afrique noire ezwa indépendance balingi te tobika lokola bato pe précisément République démocratique du Congo balingi te et se développer pour bayebi mboka oyo soki se développer bango bakolia te bakobanda kosomba
bakozala babola ya koleka pamba te bali leloko te lobiko bia bango po basala inso téléphone portable ordinateur makambo tout o bakobika lelo ekouta wapi epai na ngai na yo oyo lelo toaleta kolelo kote bandeko na ngai bino moko bomoni lolenge nini bavagi yango ekomata kasi lelo oyo komele biso na Congo ekomi ya passe botala lobi ndenge ni ezalaki na indikini ebongo tozonga bandeko balandi bokomona bato bakokima bakoyemba bakoloba moto oyo baboni étudiant wana oyo lelo babengi yango envoûtement autaki na Kasai ayei kotanga awa aza na famille te oyo mosu aza gravement na l'hôpital ayaki kotanga likolo ya kashne kasongo recyclage il faut basalela bino kashne ezali eloko ya koboma moto te mpe ya kokangela moto te kashne ezali eloko ya koyebisa na moto ke alata soki aboyi kolata aza libre maladi soki ezwi soki akufi eza nzoto na ye moko est-ce que bokoki kotelisa biso statistique ya contamination bacontamine combien parce que bis ezaka lolenge moko ngobila mekaki eloloko ana Félix bosala makambo ya babisi okokaki elubela wana te Félix awanganya lobi nayebi yango te lokola ezalaka mantre religieuse maboko wana tiaka nayebi yango te na nsima ya koyeba te botiki na bisi toaka lolenge moko losilo ya bato na bhôpital ezali mpo grève bamédecin baboyi moto ya covid-19 nani moto ya covid-19 azali wapi na bondeko tomoni ndenge ni makambo okosala ya mabe na kankokolo tomoni ndenge bokosomba bibembe ndeko nanga bokosomba ebembe ya bato ekomi marché mpo totya bino na covid bato baboyi bandeko bato baboyi na bibembe bya bango de kasongo lobi lokola boboyi bolanda bino moko lwa nini oyo kasongo alinga mimela biso na mboka mpo Kongo ezali moto na moto soki alali na ntongo alamuki apesi lwa boyoka bokono oyo toza nango bokono ya covid ya bokono ya makasi bato mingi baondima yango te bazobosala ke malade ezoboma bato ebele esengeli kaka koleka na bamorgue na bahôpital omona ndenge bato bazokufa tomonaki ke na bamatanga nde bato bazose contamine ebele arrêté ya gouverneur elobi ke bakoleka 50 te mpona matanga alors nde toyokani tosali réunion na baresponsable ya bahôpitaux na baresponsable ya bamorgue de façon ke totya ordre na bamorgue bato bayeba bajete kozala soki oye kotia ebembe na yo bopesi mwa jeton na nombre limité de façon ke nombre wana kaka nde kokota ezwi ebembe baki kokunda bao mosusu wana tokomoni na jeton te tokokanga yo totia maboko oye awa kosala nini parce que kozala kola boye kotia nde désordre et puis ya mibale tolobi respect bageste barrière na bamorgue wana il faut place ya kosoka maboko ezala moto avaleka asokoli maboko bazwi température na ye alati masque nde akoti tokani mpe boye ke tobanda bimisa bibembe ebele entre lundi na jeudi vendredi samedi ekozalaka baka exceptionnel 5 corps par morgue parce que mikolo lundi na jeudi bato mingi bakendaka misala alors que awa mpona maladi il faut kobundaki bato bazala moke donc bato bazala misala vaut mieux kobimisa bibembe ebele na mikolo wana lundi ya jeudi vendredi ezokomika baka oyo exception de façon ke bato bazala moke na bamorgue soki bato bazala moke maladi ekokende mosika te yango wana toyoka bandeko nanga bolanzi wana kaso akopesa loi donc ndenge tozali aboye bakobongisa te ntina ya likambo me bakoluka nde koboma bakongomani
na maladie oyo tina na losele toyebi yango te. Congolais to revendiquer ba droit. Congolais to bundela likambo eza na ntina. Tozokende ko lukaka. To bundela likambo eza na ntina ndeko nanga. To pusani na ntongo mwalelo na bumbu soki selembao soldat bominde ko na ye indépendamment ya volonté na ye likolo ya kashne mwana mwasa ko bima na pressé abosa ni kashne et arrive à ngape la bosa la au moins tam na sombi na nzela bakuti ya police ayebise papa limbe sanga na zonga mbango na ndako na kele kozwa police ya boyi les temps ont ça la grimace na arme le quoi bayebi mandoki te ba soldats ramasser les kuluna les policiers au bango ba tcheli biso la kasongo po bango baza ba fudidu ba melaka ba gene ba bimaka na balabala po ba intimider ka peuple ba bomaka peuple dans la sort la place ya peuple nzamba épargner moi la moi sona a bomber siko monenga la a grimacer arme nzoka balle ezaki la chambre ye sans koyeba lokwa bayebi te poko tanga osala lokwa intimider fiola po fiola banga bakena fiola ebeti moninga sikoyo moto ya bato akei na bozoba likolo ya kashne oyo eza na maladie te donc lobi ebomaki bato babale lelo ebomi policier alors soki tosali statistique ya bacrime oyo kashne vie lango la Congo moi to yebezate et merci na Seigneur pour ezui cette fois-ci policier pondeka bande ko intimider wani ko epe ko zo mona mwaswala mais policier abomi moninga na ye likolo ko kanga mutu poza la kashinete so mutu za la kashinete yo za na ngona liboko ba pesa bino bo pesa ka bato na bamboka oyo maladi oyo uti oyo bomi bato baza ko pesa bato ba kashine soko za ngote ba pesa yo lata o se protéger mais ya biso comme so mutu lati to kangie mutu azana mbongo te akosomba kashine ndenge nini bilo bozu ba kashine ba lo ba pesa ki bilo po kabela bato bo pesa ba premier bureau ba deuxième bureau ba ko ba koteka yango mutu ko bossa na soka bimaki pressé tala siko kasoro recyclage botala bisika Chilombo amemi mboka la biso na criminalité ya lolenge na assassinat ya lolenge tango ba politicien tango peuple congolais bozali kolanda na balançoire élection bande ko nangai to bima derrière ba politicien aujourd'hui bozui les bungo tolo lobby to landanano ndenge ezalaki ba politique ya ekolo Congo bakendaki pelelo ba futi bango nini to landa toye awa mpona biloko misato ya liboso toali kosenga na batata na biso ya molimo na baconfession religieuse ke badésigne moto te na présidence ya seni parce que bango moko batalisaki biso ke loi wana oyo bake kovote na parlement oyo ezali illégitime na parlement ya monsieur Chilombo bango moko batalisaki biso ke loi wana badepolitize yango te badepolitize yango te mais boni kaka lelo bango susu baya kokende ko désigner moto na présidence ya seni eloko nini yango échanger eloko moko échanger ezalité donc tina ya ko désigner candidat moko kuna na seni ezalité yango bomoni peuple congolais bayebele awa pona koloba non na désignation ya moto moko kuna na seni wana eza ya liboso ya mibale tolobi boy tolingi ke avant que loi oyo ya seni donc loi faisant organisation et fonctionnement ya seni avant que ezala appliqué il faut que consensus moko
ils allaient trouver tout autour de la loi Wana. C'est-à-dire quoi? Tous les partis en conflit, Bakutana, doivent discuter sur cette loi. Parce que les loi Moko, ils allaient toucher la souveraineté des Congolais. Les loi d'intérêt commun. Les loi Moko, qu'un groupe de gens va se retrouver quelque part, va discuter, va tailler une loi sur mesure pour que va appliquer pour les intérêts personnels. Yango, les Congolais, non, 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 et non, non, Yami Sato, Yami Sato, conseille la dépolitisation de cette loi. Tolingi teke na kati ya bureau oyo ya seni tomona ba politique kuna na kati parce que ba bengi yango commission électorale nationale indépendante ba politique na kati bakoya kosala nini yango biso tokosenga dépolitisation tolobi boye ba politique batikala kaka na plénière bazala na droit ya retard bazala na droit ya contrôle wana nde tokozwa seni oyo ezali dépolitisé seni oyo ekokoma citoyen e bato oyo bakodirige seni wana tolobi boye tosengi ke moto moko te azala parce que moto moko akoki kozala influencé moto moko bakoki kopesa ye ba injonction moto moko bakoki kokorrompre ye yango tolobi boye poke apaiser moto nyonso eke moto nyonso azala na kimia tolobi boye présidence wana ezala présidence moko collective présidence d'ensemble maintenant la fonctionnalité ekobanda kosalema d'une manière tournante présidence ekobanda kozala présidence moko tournante nyonso wana eza mpona nini nyonso wana ezali mpo ke toevite corruption toevite bainjonction eke kimia mpe transparence la transparence ezala na bato oyo nyonso bakogere seni bongo ntango okende makonami moto oyo akolonga ye wana nde bakobimisa mpo ke adirige seni voilà bandeko na ngai ya presse eloko toye lelo awa mpe tokosenga shole abe shole aya totanga memo na biso bongo nsima tobima d'une manière démocratique. Merci beaucoup. Je crois bien lelo tolingi totambusa mokili te mais nous sommes la population toza peuple congolais tozokunda bitumba même ya bitumba sorte ya bitumba ya révolution kuna na biso tozokunda révolution kuna monguna ya Congo alinga politiser kuseni parce que aleka na ndenge mafia avant tokoma na stade wana le raison pour laquelle lelo toza na Seniko koyebisa bango bato babengaki biso toza na vigilance alors toboyi seni ezala politisé toza na posa ni Fayulu ni Katumbi ni Bemba ni Martin Fayulu bazala na seni batia mokongo na seni ni Kabila ni Chilombo batia mokongo na seni batika seni babengi commission nationale indépendante mutu moko te akotisa monoko na ye na kati mutu moko te apesa injonction basala mosala bango librement un pays comme pays na biso tolobaka un grand pays mais tochange mpa makambo na moma oyo soit disant bataliba balobi l'état de droit l'état de droit c'est l'indépendance de la CENI c'est l'indépendance de la justice raison pour laquelle tozali awa toyebi tumba te mais toye lelo toalerte confession religieuse batia mutu na bango na CENI te parce que CENI wana m Chilombo abimisi ba $50,000 $50,000 apesi na baconfession religieuse wana babimisa mutu na ye taliban mpo lobi aprogramme résultat mpo na ye biso bapeple toboyi toyobalete bango soki bamoni ke eza aventure mikolo koyeba yango raison na présence na biso lelo ya population congolaise yango wana kati ya Seniko soki eza possible na yango wana soki eza possible soki résultat eza ya ye kilo atika kaka seni wana ezala nde wana soki azwi aleki mutu nyonso akozwa aleka pour que biso toboyi bafraude wana la manigance à tout moment donc nous sommes vraiment lésés tolembi pour la seni alors seni ezala indépendant
même si le collègue, mais Azala hors sujet, il y a Seni, Azala hors sujet. Donc, Atika Seni, Azala indépendant. Mais l'autre, il y a Bande Kolangai, Bolandi, ba politicien bazaki konganga. Tolingi boy mais lelo batie moto oyo motema ya Félix elingi. Sikoyo nani azali kokosa nani? Siko ba politique wala ba telemaki lobi ba bimaki lobi. Konganga na bango ya boutir de lokoni. Siko bazotalisa la peuple nini? Banani bazali koya ko endormir peuple congolais. Et loko nini bayi politique ya Congo balingi kosala na peuple o aza souffrant. Na place que bo tambwisa ka population ndenge wana. Bo pesa peuple ba outillage. Ba bunde tumba. Pamba te bana wana bokendaki na bango tuluku ya bato wana babimela bandako depuis 7 heures. Bino boye kokoma na midi. Soki bo pesi bango makambo biso tolobaka. Lobby me va nommer les lotés. Nomination na ba nomaki yango depuis kala. Biso to lobaki pote to ali ko tambola na mayele. To ali pe ko kende ko tala ko solola ka. To lobaki yango depuis que bakoti kala kondima réforme ya président élite. Bakoti kala kondima ba proposition oyo la muka eza ko pesa te. La muka musana ngwe sengeli esala ebimisa peuple na balabala po peuple wana bazali derrière la muka. Lelo oyo peuple gangi parler du peuple mabe bakei semko mabe bakei seni mabe batamboli et aujourd'hui bafingi bino pona kocha moto bango balingaki basango balobi batie biso pression et là c'est basango basede siko lokola bo comprendre que bakosala volonté la binoté bandeko na ngai bokosala nini to longwa nanu kosala ba buzz to tika nanu kolinga TV mingi to tika nanu koluka popularité to luka délivrance maladie ya Congo eza nini poto bikisa yango remède de nuit to ko tia la République démocratique du Congo to luka to ça l'examen de conscience to vanda lisanga ba biso ba obo kolinga biso te poto bata véridique bo telemi be pas mais quand même bilo moko bomita la soni ni boza koyoka atu bo lokwa ba nzenzi wa aboki pitolo po bilo moko boya limo boza komona te ke eloko bozo seleza ko aboutir te c'est ko changer te. Daniel a bondé là pendant 21 jours. Amoni eloko azo senga na nzambe zo ya te atika kite mama Pierrette. A changé ki côté lamuka makambo nyonso to sali esimbi te to changer le côté. Parce que c'est lamuka oyonde ezana pouvoir. Lamuka nde ezana makambo na maboko. Alors procédure nyonso to sali esimbité. To changer. Bino moko bato mayele bolobi ce sont les imbéciles qui ne changent pas. To longwa koyoka soni eboma kapwepwe lamuka tala bato basali matanga. Papa tika soni balingi bakumbola lelita. Tolongwa koyoka soni plutôt to ça lokola Daniel libération République démocratique du Congo et c'est comme na maboko la biso mais to tourner lo lenge ya kotalela na vision lo lenga ko salela boyoka ngai bandeko na ngai to kolonga c'est le temps ya oche toche posa ya peuple ezali kokokisa mate
posa pe ya bino bakambi o bozana peuple longo ezali kokokisa mate. Maintenant nini esengeli bosala président Eli Fumu Mozito nini sikoyo solution nini boali nango po bopesa peuple po peuple wana akende kosala peuple azozela bino parce que na tendance oyo boye qu'on se le dise la vérité tout a été échec parce que Félix ayoki bino te na bokipa. Tout le monde le sait que mboka oyo toza sous l'occupation. Mboko eza l'occupation bozo mema yango na koluka ba procédure moko lokola ya kokende toza ka ko informer. Non, on n'informe personne. Yo ko informer ngobila. Ngobila za na système occupation. Yo ko kene ko informer Mboso oyo azolia mbongo occupation. Yo ko kene ko informer Sama oyo aza mona bitinda. Yo ko linga o informer nani na gouvernement obilo so bebite ke bazo nommer bango na système ya occupation. Si tozaka na souci mboka la biso, langage ezaka ke celui qui veut la paix prépare la guerre. Parce que tozo luka libération ya République démocratique du Congo. Mboka eza enclavé, mboka eza na kati ya jungle, mboka bakangi yango nesika moko mboka ekobika te. Ndenge na koloba na bilo lelo bo vérifier la Congo central nde ba américain ba otonga. Boke l'hôtel a mindele nde ba otonga la Congo central. Moninga moka benga bi mamo seya. Mvuluzi azala na yo. Mume kwenda munu mosi mume muna na mesu na munu zoli. Ah mamu ke tubaka yake mambo c'est vrai. Boala yai. Bato mbote bakeleve. Kala muvanda na mbongo emme pesangi. Bebi kanzambi sakumunenge. Kabi matoto. Teko langa leli. Na yebise ka ba piste kota ke ya koti. Poyaza kuna. Alobi na mo ndeko nanga bazotonga na bamboka ya biso pona nini bandeko nanga ibo supporter moi lotili ki courir ali be pipi tango seyo abina ko loba mo makambo bango pe ba ko leba te ba kotonga na mboka na biso pona nini na Congo central ndeko nanga ba ko betela biso mpoke mama jawa assalamu alaikum na ba misima nanga to ko eba te yango ngai lokwa na salaka investigation nakendaka kolukaka nde naeka koyebisa bino makambo na zolo babu nayebisa ki bino nini tozoke lokwa banzoi wa tokotombuka tokosala mais soki tozwi mbako te ya kosangisa misolo po tobima ndeko na ngai tokofinga na tokotiona ti tokoya bomana po tokozwa resultat ya malamu te soki biso tobengani bato wana na makasi te soki tokeli bango na bozo baboye ya to sangani no bila tongo lokwa liboke mo to kobi wa to yembi ba kende to fingani banyango to ya tolani to zongi sur la procédure oyo ba koyoka te basima message nango ba yebi ke congolais bole congolais musale ko yemba congolais musale ko loba mais soki to seli makambo nga na yebisa kabino po na yoka kango ndeko langa pe na yebi soki to betika numéro na opesa bo ndeko langa so Félix avai na Kinshasa lobaka ka bon na yebi te nzamba atende amilokeliwa akovanda te aokima pe bato na ba ovanda te système ba imposer biso ya bozoba ba comme ça biso lokwa ba bolé biso to bimaka ba beta neti lobi bakanga ya bato ti bakabuya nango alinga azwa risque azaki risque bakei ba umele ba masasi ba lacrymogène ba umele bakangi bato mususu na benga ki CG de Vos lelo batambola ki tambola po na ko bimisa bato mususu et c'est comme ça congolais alinga comme ça lokwa rythme qui m'appelle Zoana le psade ko na za ka télévision bande ko langa miso ba benga parce que baba ne ko tuna bakanga ki bato ebele ba bimisa ki bango lelo alors c'est difficile ya ngai na yo to vivre makambo to vivre lelo yango la zo bisa tout congomani ngai na osepela na makambo ezoleka ndeko moko ebisenga bimba mo c'est la spiritualité nous avons 3 dimensions ngai nzamba zo belanga de ma part na salabo o pe nzamba zo ebisa de sa part à salabo o pe nga bazo ebisanga de ma part na salabo ce n'est pas un défaut mais si l'esprit de Dieu est comme ma biso la unité ba divergence mais mon problème c'est celle-ci problème d'angezali avant tout la libération de la République démocratique du Congo mais mon libre la biso ko indépendant à ta spiritualité en autant pe sala moto moto aza étouffé za la kati ya boumbu vous croyez que moto la koyoka hein moto la koyoka te
parce que mutu nalobi aveugle né babikisi ye tata na mama na ye bayebi ke tobota mwana biso miso ekufa mais mutu moko aye abikisi ye mais batuli bango na synagogue bango babi toyebi te botu na mwana biso po mwana biso ko mokolo est-ce bango bayebi te ke mwana na zaki aveugle bato bazo tuna bango bayebi te ke mwana na zaki aveugle bayebi te ke mutu abikisi mwana na zali mais papa na mama babangi koloba ke to boteki mwana biso aveugle babikisi na moto moko x balobi botu na mwana na biso ba décliner responsabilité et pas ya mwana na bango mwana na fwana konzima ndenge nga nazalaka nango nazoloba lelo alobi nga nayebi ke nazalaki aveugle mais mutu moko nda bikisi nga mutu na ndenga na Hollande wana babiso ti tozoyebisa bino ke nyonso tokosala na Congo soki tosangisi misolo te mpo na libération ya mboka na biso tokotikala boye libela mpo mindele bazotonga bazozwa deja baemplacement ya koboma nga na yo ntango nga na oyo tozolinga kosalaka makelela pamba yango moni babilo mosusu nalobaki nga na kokendaka yango lisusu te tokoparticiper parce que nous voulons la libération mais na babiloko mosusu akabu ya kende nga na tikela vanda parce que la kolingate le quoi ba okana biso babetanga lisasi na place oyo kosimba te vome babetanga lisasi na yebike ndenge toke boye tokei pe ko boma tokei ko beta tokei to kosala tozana ngo soki ezwinga na konzima ale ponga pe na kozongisa mais toza kovanda lokola bato nyama